Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. À ma place, mourir sur la croix. Ils m'ont fait sa place et je la reçois. Gloire à Dieu, et écoutez sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, remplis notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre effort. C'est en sa promesse, Jésus changera. Jérusalem, na Israël et Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Et toute la terre chantons son nom. Gloire à Dieu, et écoutez sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son nom. C'est inoubliable. Quand ministre était dans la j'ai rencontré mon sauveur. Oh, nous sommes qui chassent à Bodomona. Tandis na Toki. Batwosa so go tabilo na ba YouTube na ba Congo check ba manga ga ko loba na ko loba bo mo na pass batwa ba mo na te o mo ape muta Toki boye o ba ni ko loba ke mi Toki bo pangu sagite ba montagne ezali a o no sa ko fioto la manga aya bila kelima be ko pass to moni osaka na ngo ne yaka On est arrivé. Le Seigneur m'a sauvé, Mon cœur rempli de joie et ma vie est transformée. Le Seigneur la gloire est bonne année.
namonaki na télévision ngai funa komona Ezekiel Salut na balandi nyonso ya Congo Check Check TV ngai webino do la douceur et puis encore je dis ba meilleur vœu bonne année le toza le 1er janvier 2019 nzamba sali biso ngolu to koti hein donc depuis ba meilleur vœu bonne année na ba abonné nyonso et puis à mon boss papa Sibemuto mon papa do sala to koma na banda kuna bino lelo to ye kotala ndiko na biso Ezekiel tosalaki émission bomonaki commande qu'on a biso Ezekiel abanaki ko vivre bomonaki combien azalaki na souffrance bato ya mutema malamba o bazwaki mokano ya kosunga ndeko na biso Ezekiel et puis basalaki quelque chose tomonaki question ki tobito c'est la baba nani ba o ezo ya wana ezo rumela ndeko na biso lelo sengelaki a fêté lokola bato nyonso bazolia soso bazomela ye pe akota 2019 na esengo nyonso nazanga moko te nazana mon son hein la grande au carré ye pe aye kosepela elongo na Ezekiel na elongo na lisungi ya bato oyo basalaki biso tokosite bakombo na bango ba o basungaki Ezekiel donc basungi Ezekiel donc baluki un peu balongola un peu pinzoli ya Ezekiel na oyo bazalaki nango ndeto ye bozomona metiti mafongola caméra nazanga mokote nazana mon son la grande oye outi musika okatisi ba prince ba mai olubi vraiment oya lelo komona Ezekiel émotion na yo par rapport ya koya na okota les Ezekiel les andengeni vraiment ça li passé et ça li passe makasi bolimbisa na mesana vraiment na ba moyi oyo te ba moyi za makasi na mungongo ekei pona zo mela mai ya malili o fanda pe na babenga oni spirits ezate ke na lobi po boye ba ke na ofana na yango na lobi bongo pona mungongo ba lobi ke yango pe sala bongo mais to komi pa petit frère nanga Ezekiel na ebité soka ze petit frère soka za grand frère mais azaka ka ndeko vraiment esalinga passe makasi eza tellement musika eza pena bandeko musuba lobaki est-ce que cœur sensible yo oko koma penza et pas ba Ezekiel eza wapi toza na mokali c'est la première fois banda na botama na komikat na bisika oyo mais eza vraiment gravité ngana tiaka na mutu soki Ezekiel azalaki leki oyo ngala ndinga na sima na linga na mona musika wana te lokwa na raison na kabongo na tali pe musika te na yeko kuta na ndeko Ezekiel na mona ke kana kati ya télévision na Allemagne tant petite sœur ayaki ko filmer ye vraiment ça m'a fait mal au cœur et puis na c'est que misote. Merci beaucoup la grande Zozongela Ezekiel bonjour. Bonjour ma sœur. Ah papa bonne santé. Santé qui mène ngolanda. Mais tout le monde le lobby mité. Ah vraiment c'est na bimité na koko bimate. Na mboka za bien te domestique. Ah ok donc moni balandi ya Congo Check Check TV émission to salaki ndengo lelelaki bato nzambe asali que non bato wana basala quelque chose pour que tozonga awa donc balobi il faut kabo ke kotika biloko wana le jour ya bonne année pour Ezekiel pe ACP là ezaki na bat balanda kiyo balukaki ya pe baya un peu ko sunga yo donc pona bandeko wana ko ikoloba nini vraiment na pesi merci et pas bandeko ba zana souci ba sunge tenga pe na sependenge bango ba sepeli nzamida pamula bango makasi abakisa bango lususu mukulu msisoko kansela ya kozala malamu.
Ok, merci beaucoup. Parce que Zaki n'a pas de balanda que mais donc et c'est là que tu as un vélo mais vélo ya maman on appelle ça qui biso promesse nan tozu on te mette bike nangolu ensemble après émission autoroya susu vélo eza déjà dans autoroya donc maman la voix donc loba non le loba moko pona maman la voix donc baza maman la voix maman donc eza maman la voix maman Albertine à Angleterre eza maman Hélène Lukombo na Belgique tozana maman Jacqueline à Londres maman biso yo toye na o bino bosali pona Ezekiel toye ko contribuer na o bozalaki nango pour que Ezekiel a fêté le 1er janvier na Essengonion so maman Albertine na Angleterre na moni maman Hélène Lukombo na kati ya Belgique na moni maman Jackie na France na moni susu maman la voix na Londres Ezekiel ko koloba na ba maman wana nini ba o basungio parce que ba maman nde bayoki Ezekiel mawa omoni la grande ayepo atala parce que ba maman nde ba bomba kabiso lobi nini pona ba maman nyonso wana. Vraiment na pesi merci vraiment njambe apambula makasi eza n'importe qui te amoni kana TV me présence te mais na mawana vraiment njambe abakisa ngana zangilo kuma njambe mutokokisa posa nyosha mama oyo basungi ngai. Merci beaucoup Balandignon sur Congo Check Check TV. Donc à travers ma contribution batbapé ça qui tomoni Ezekiel la banaki kola la na ça qui met lelo dans esengo dans esengo eza lelo Ezekiel le moni mus na to yeli olobini ni ponango. En tout cas merci vraiment merci. Nzambe azolo comme vraiment na sepeli makasi. Sepeli makasi donc dans lelo les premières à lelo pongi na rozala bien. En tout cas, il kimia vraiment la bien. Lelo la bien bando ta bien. En tout cas, na yebi ke na ko sefe na ko lam ko na retard. Ya solo. Ezekiel a bien lam kana retard o l'acception de la to mona ndo la o l'acception mama to mona ndo la lelo. Problème ezate. Boya ki pona ngati. Ça va na o l'acception na la. Vraiment. Balobi que non nani kwa jour na loben nga olia soso ka bosko lelo sko bo nani asko na ndako bobong se nini pona lelo. C'est vraiment eza passe. Na ko lobate. Na bi lokolo boye ndeto biki pona kolia. Vraiment. Nzambe azwalo comme vraiment. La grande oya moni aza mpandi na ayoka ki pasteur olobaki na émission na lobi ke na donc depuis mbule bandi na le soso ta lobi lelo fona memeleza kali de soso liango ye moko. La grande vraiment balandi ya Congo Check Check bo moto ezongi tangu Ezekiel alobi ete lelo penza ko la mukana retard peut-être soka la mukana 7h lelo lobi la mukana 14h tangu natalaki émission ya Ezekiel vraiment salaki nga passe makasi mutu oyo nzamba kela soso eza eloko moko eza diamate mais Ezekiel alobaki na émission na ke alia soso kala yango na moni ke na biloko nyonso ekoko zanga nango mais éponge na soso misa ngoti puisque soso bazolo bango fo monana biloko nyonso ekoko zanga nango biloko nyonso ekoko zanga nango mais soso ekoko zanga te balandi ya Congo Check Check TV to sombi penza oya Wiliki nde to ye nango la petite azo bimisa laksa mbula pe likolezo menace po balandi nyonso bamona soso bimisa pe mususu anto baki mibale yango yo eza soso ya Wiliki po mutu penza onzamba kela alia soso na nemo bimbali ate ça m'a fait mal ngana zaika na likambo ya soso émission ezali ya dola douceur na zongisi micro. Merci beaucoup la grande Ezekiel et l'ozolia de sosozo lala na musia bien à travers maman Jacqueline à Londres et à travers maman Hélène alingina no ota la caméra o pambo elanga maman Hélène o pambo elanga la grande aza pembe na yo o pambo elanga maman Albertine à Angleterre o pambo elanga maman Hélène Lukombo na Belgique maman Meyarve pambo elanga ba maman wana o basali ke Ezekiel lelo alala na mus asala o donc memi babiloko nyonso uniquement na yo OK basali Ezekiel atika kolala na saki pambo elanga ba mama wana nana vraiment njambe apambula makasi na mama oya mitrakase pona ngai vraiment nazala bien baza ebele nyonso oya mitungisi pona kombo na ngai Ezekiel njambe nda apambula bango makasi abakisa bango mikolo akokisa pe nyonso bazalo koluka na vina bango. Amen. Ezekiel metiti matotala nanu
nalingi metiti moko dans to kota ya et début sotandela biso donc zo ça qui Ezekiel na bimisela ngango libanda lelo Ezekiel alala na mousse to kota ki l'autre fois to monaki combien abane kolala na sac ça et donc ça là qui passe lelo vraiment naza nese on a baki lelo na lelaté parce que nzamba sali à travers émission na sala ki ba maman donc merci à tous les mamans au basungi Ezekiel ba papa batiki na donc batiki Ezekiel donc boseleka ba promesse bo commenter ki au numéro ba numéro à check TV bande koleka wala mais to moni papa morte mais dans balobi maman o ya bomba ka mona 9 mois sali quelque chose ba dans ba maman nyonso maman donc maman Hélène Lukombo merci maman Jacqueline à Londres merci maman moka boyne to tanga kombo na ya azana France maman merci pour na sacrifice au sali donc azana maman pasteur abona to tanga kombo na e maman la voix maman merci beaucoup mona kika Ezekiel na bilili oyoki mawa tu as fait ça montre vraiment que la grande ba maman vraiment bon marabiso la grande donc et metiti mato kota na yaya et debiso musu e kota na chambre. Ah, donc, toye tozotala comment Ezekiel azo matana mbetu na donc Ezekiel le habile là olamuka Ezekiel le bile olamuka yani en tout cas c'est dans le sur la muka 8h na ko la muka ta 10h pone lenge ya mushi vraiment là na ntomona ndingo zolale la biso alelo 14h ndeko na biso la grande ozomona combien Ezekiel azolala na mousse lelo dans nzambe aza malamu. J'ai béni vraiment les seigneurs. Nzamba pambo elangai. Malasi matoya na éponge fait et coussin. Oreiller Olingango. Coussin de bien. Na chaka mutu. Toroya nango. Merci mes titi donc papa na clané Alexis biso combien Ezekiel aza content le lali na mousse dans nzamba côté c'est Ezekiel na 2019 na mousse dans Ezekiel et le vraiment Ezekiel mousongo monyo ndeni à toi na sepena makasi parce que ezamu che wa patron ngana ko somba ote mais na mwana nzambe na pesinga yango na pesi merci na muto ya salido wana merci beaucoup dans Ezekiel otomemelio o eza kopo na ya romelela o eza nango panier pona rocha linyuka o eza oyo continue o chemai ozo sopa mai dans lieu ke o saka ba visite memi o eza petit so na yo na butu ji o eza yango o ya bonane o mela to memelio tant au lieu soso à los ji ozo mela to ça la fait bien vraiment dans la ba mai ba ko pano ko cha linyuka o pe to memelio o sala système. Bon, la grande mais surprise au même les grandes sœurs Ezekiel au présentant au thé balandi ya Congo tchek tangu na talaki ba image na monaki grande sœur ya Ezekiel azalaki na yeme malheureusement na évité soki akei wapi mais sans plus tarder ngana memaki nde oyo pona grande sœur na yo pour yo za mwa mbal na melaki ye alata merci beaucoup nde yango na pesi grande sepe aza mutu kaka lokola pe a edaka ndeko Ezekiel. Merci beaucoup la grande ndeko Ezekiel ba surprise eza ebele lelo dans lelo bonne année Ezekiel a côté 2019 ne esengo oyo ba maman nyonso ba salaki ototangi ba kombo maman Hélène maman Albertine en France maman Jacqueline à Londres maman la voix oyo ba bongisaki pona to mema to pesa Ezekiel yango lobi nini pona bango lisusu donc basali lelo ba bien na bonana lelo lobi susu nini vraiment na pesi merci lisusu merci na moi likambe ko lobate nzambe nde mutasali merveille po ba mama nde batoma ba yebi pasi bayo kaka pendant 9 mois ti do mutunyo so soka moninga boine awzanga valete mais ba mama nde ba yebi pasi ya mwana ti akoli malgré mitungishila mokili en tout cas ba mama nzambe pambla makasa ba pambla makasa na moi vraiment likambe ko lobashute nzambe akokisa posa na bango nyonso na mokili na pesi pe merci na se de kas na ba se to côté na vraiment bazana bolingo po en tout cas vraiment na pesi merci na grande sœur vraiment
aye po na mutu nyonso te bolingo oyo mpenza alakisi affection aza nango na mawa na ye vraiment na kote tozovanda alongwe kuna ti aye mokolo de vraiment nzambe azwa lokumu vraiment apambula na vi na ye ti mukano na nzambe okokisama. Olobi susu nini po na papa oya mutema malamu papa oya salaki bato ba mona pour que basunga yo bosi bo mutombo donc papa lobi do la douceur bokene ko filmer lenga Ezekiel wana naza mposa bato ba mona ye pour que azwa suri olobi nini po na papa oya salio que bato ba mona yo. En tout cas c'est le cas je peux la pesi merci susu et pas papa oya zaki na bolingo vraiment ti na komi na niveau oyo na yambi bakoli à travail na ye vraiment nzambe asunga ye abatela musala ye kendeli boso bendele ko etena kombo na Yesu. Amen. 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 Alfred Mwinze tika liyo omoni ba mama ba gagner ba papa. Donc ba mama ba gagner ba papa. Une minute po makambo ya mbongo batu balekaka biloba loba. Yebimsande ba problème na boy petite sœur nanga assemble na réseaux sociaux ndenga zali wana ezali ndenge kaka bozo mone wana mbongo to kongola ki pona ndeko na biso Ezekiel monta o ezo maki wana ça fait 200 to boy pona ndenge ya ndenge batu batondi abazana simebele mbongo to kongola ki pona ndeko na biso Ezekiel monta o ezo maki wana ça fait 200 Toboyi pona ndenge ya ndenge batu batondi abazana simebele quand même boyebi kaka ba africain ezalaki mbongo ndenge boyoki wana monta wana mena mbongo wana tolongoli éponge wana ezali pena na mutu ya makasi na ndenge biloko nyonso esombami awa ndenge ezali boye tozolo bango na ndenge ke il fallait bino boyoka ngo mais batu batelemi eza malamu te ya koloba montant oyo Ezekiel azui vraiment azui une grande montant oyo ezali ke ya malamu vraiment na limboli po makambo ya mbongo batu basaka biloba loba na tokoki kolongola te oyo bino botindaki vomie soki ezangi biso to bakisa ceci bo comprendre po biloba loba eza mingi na réseaux sociaux ndenka boyoki oyo eza cœur sensible ye et pas ya mawezala nango te na suki a. Merci beaucoup mon son dans chance naza na protection makasi parce que à la grande nga ko na bosala ki kolobango donc vraiment Jean Chiboti bois auti ko sambwa kana makambo balobi soki ndeko moko soki na France soki wapi atinda ki soki 10 milliards bageno ko pesa mama moko boye balobi Jean Chiboti bois abombi yango or que c'est pas vrai ezaki malamuté. OK. Merci beaucoup. To chité vers la fin, to pesi. Merci na ba bonne nyonso Congo Check TV ba oyo batala ki biso batala ki Ezekiel lelo nzambe na mawana ye asali que non ndeko na biso Ezekiel a retrouvé sous sourire mon kola lelo le 1er janvier 2019 dans le Seigneur aza vraiment malam donc kaka ye moka banolo bakabi na bana ko kenza no pona lo banzambe Bartimo kutana kana ye ngape mkoni na kokutana na yo na nzela na nga pour que na zwa solution nzamba sali à travers ba maman Hélène, maman Albertine, maman Passion en France à Boito c'était comme Bonaye, il a fait quelque chose pour que non de Konabi soit retrouvé, maman Jacqueline à Londres, maman La Voix, maman Toebike tango komona toyeka ka son vélo et ko sala bien te mettre aux zelango parce que to manaki ke to bito vanda ndoko na biso neti beto kuti bango balambité mais moi eloko to memi biloko to memi na mbongo o ya zui akomeka pe ko s'organiser ba ça la fête na bango comme tout le monde nde batnos bazo bela bona ne bazo lia bazo mela ndoko na biso pe Ezekiel lelo akoluka pe aseka alia amela yango na to sala ki nani tout moyen toya kotikela biloko wana lelo to chuter vers la fin. Je dis un grand merci à mon boss papa Sibo Mutombo, papa meilleur vœu, bonne année 2019. Je dis mais bonne année na moni bande ko Ezekiel metti dans azalaki mon côté donc ya boye to ba mona bino oh lekine vraiment ayaki ko zo biso place to ya kombo nani
Dieu merci. Dieu merci. Ouais, olobini ni pona eloko lelo ndenge ba maman basungi Ezekiel toyaki a omona kindenge to saki émission menzamba sali ngolu à travers émission na lelo bozu eloko akolia bozu ndeko na mse Ezekiel azu musa kola olobini ni pona ba maman wana nyonso basali Ezekiel Bolam. Bon, en tout cas liboso nde nzambe azwa lokumu parce que ba o basali ba bongisaki pona biso. En tout cas merci beaucoup nzambe papa mbola lisusu po sima ba bosa na biso te totika lokene su liboso. Merci beaucoup ya kombo nani? Kombo nanga Ser Sara. Ser Sara lobini ni pona mokwale le 1er janvier lelo kitoko na sepeli mingi ndenge bosali noko na biso bo nzambe azwa lokumu pe pambola ba o basali arts oyo nzambe abosa na bango tazongisa mingi po n'importe qui te ebele alobeza te mais nzambe apambola kaka pambola bino apambola ya kombo nani tomoni okuna Mama kombo nanga frère Jérémy naza mwana kasi ya Ezekiel make tu sepeli makasi pona bolamu nyonso ngai mwana kasi ya Ezekiel nde tobimaka naye toanda kotambola naye na ndotie na mokongo make tu na sepe makasi na acte oyo bamama basali mpona biso mpona bolingo na bango mpona biso napesi bango nyonso kaka mbote bachance ebele nzambe apambola bango. Merci beaucoup, merci. Vraiment. Merci Metiti Matochite vers la fin. Un grand merci na Balandignon so. Un grand merci à Metiti Maë Moto Alembarata Zakana toujours pour na kosalara ketoko marasu na banda kuna bino. Merci meilleur ve minga kolobezate. Ba oyo batindaki biso basalaki ba contribution na bango yango te kotika toza na intérêt mon côté ya kosala eloko moko boye non on a fait to boyaki ko memambo non so parce que bango kuna place dans place baza awa ti prince za musika totalaki heure to biso ki to bito memambo nyonso peut-être moi ba bimana wenze zate alinde to luki to sala la grande abimisimbo to sombi soso wana pour que bonne année les bien tala bota vraiment bonne année désolé ka bo félicita moto tesko Ezekiel siko bolinga bosuka ndenge nini ser kasi to wado je la ka vinoti ce qui vinote vraiment to éviter na ser kota kendagi soki akozwa te eza mwa pasi vraiment ne se prima kasi vraiment to ko fêter bien longo na babosi na kanisi. Merci beaucoup na lingi biso no sto to lo bonne année 2019 bonne année bye bye oh famille Ezekiel to Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Konga tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo